kaka ndenge na lobaki awa toza na be promotion eza émission oyo et promouvaka ba œuvre na bino ba service pe ba produit na bino lelo oyo tozali bongo na lisolo na Jacques Botangazi oyo azali modéliste pe styliste na yende to beta masolo na ye lelo po eza mukolo na ye mais namoni ayeye moko te aza bongo na Alain Mwaka oyo azali manager na ye pe directeur artistique namoni pe lisusu Hervé Maestro oyo azali bongo chargé ya ba mannequin ya Fashion Miracle. Bonjour. Bonjour mon patience. Boni. Kitoko no elengi. Boni musala. Musala ekende na ngolo nzambe po toza ya nzambe. OK. Mais maître na oza maître oza tailleur yebisa biso moi parcours ya lisolo na yo ndenge nini obanda musala ya kitailleur. Obi kila ngana seka pona kobenga nga terre mo bengi wana maître. Oh, et bon excusez te na ngana zara maître te ngana artiste couturier. Donc il y a nyonso batonga bazala ba maître. Effectivement, mais muto zana ba renommé na ye. Ngana za artiste couturier. Vous comprenez? Si kana répondre na question mais ngana bana on eloko na parce que esonaki mabe. Mon élève émission zala nous na la biso parcours yebisa na différence ni les entre maître na artiste te. Bon na ko répondre ngona ndenge o ngana yebeli bato ba Hollanda ba rotala on pe na ba dictionnaire ba ko se retrouver. Comprendre? Ngana maître tailleur te. Moi je suis pas quelqu'un là où bazware loko bazo tailler yango. Non. Moi je suis quelqu'un qui fait habiller les gens en discipline. Ya au moins ninga ba benga artiste couturier. Na za rappeler na moi passe na motema so mutabenga maître. Ezate ko boya maître mususu pardon na boyi bino te bayeba na bango ozo mbona mais appellation na ngane mimba be nga artiste couturier malamu artiste couturier Jacques Botangazi toke na parcours ya histoire ya kotonga na yo bon lisolo ko tonge bandande nini oyebikane na parcours ya monde ngwa kinyo yo moko lo baka ve na biso monsieur mona opata kombo te pona awa te pona osala publicité ozo mbona alors no kala ingwange ceux qui kala ceux qui nini wana technique veut dire so ebite olali ozo bon terme mo bimba mabe siko to monique no mo pasi banini ba rubrique belé na biso peut-être ma tolingi ba forme ngabite tikanano mais avant que na banda to leka ba parcours to tanga pe na ba ifasi kineti yo si ça la journaliste yango pe linga ba sali la ngo mais tellement ka ino ça la ka o meki koto ndi koto na se retrouver que non ça va. Pour la nini, ils ont l'homme d'abord ils ont présence esprit. Ngala mona aro ngala salara ils ont domo naturel. Ozomona, yango na boya mimba be ngata ye. Présence esprit on zamba pesa na ba expérience oyo, ona okolisa ngo, na ba don zamba opesa. Tika na lobelo moko. Oyebi ba o baza ba chrétien ba ebelo na ina loba. Abi na version moko lobi que non il y a diversité de dons. Il y a des dons de parler, il y a des dons. Qui est bas don? Ozo bon, mundu musu azana ba don mususu. O penzo nzamba pesa ngi ba don mo ba don mo parfait. Et ça langa bien, ti ndenge na yeba kuti na ndenge pe benga nga artiste. Ezara fierté nanga. Mais siko ya rokamwa o non na mona na ngate na yoka pété. Manager, directeur artistique na kata otongo. Effectivement, au poser question mo kitoko. Lenga na ba keno ezana banda ku nyonso ezara ndenge moko te ezana banda ku ezana ba 2 chambres salon 3 chambres salon cuisine omoni mais nyonso bengaka ndako ndenge mo ezana ba maison kili ezana ba appellation ndenge na o eza toute une administration o eza créé na Fashion Miracle na eto so ozoka comme maison na Fashion Miracle na ezana idée ni poto yebi na kata atelier ya kotonga ezala kaka maître atoboyi na benga yango na mona aka ba maître tailleur na ba élève na moi bato mukie moi mibale misatu o engagé ko lokwa batongi na ye esalanga moi kilo lisusu ndongo benga maître pardon benga maître te na boy yango tindenge to bande émission ne to aussi c'est émission na boy ko ba maître benga bande artiste to benga artiste permettre ba inspiration musu ko ya obi ko lo pesa la art. On a le besoin de regarder. Est-ce que vous avez un maître qui me ça on va le monsieur là monsieur ça yango te. Autour d'une question, ba maison monsieur Salara que non maître élève vide, n'est-ce pas? Ndenge moko pe soye. O mo le pe ba élève baza, ba élève te, ba propre ba ali. Baza pe ba Salara plaza. Oui. To boy na linga pe mingi te que na sala lo ngora bimara ndenge wana. Il faut administration moko ezala. Mutu na mutu azala ba préoccupation na ye. Ndenge mo la maison monsieur Salara se mutoyer secrétaire azalara omoni comptable azalara
les longs na banjo na CP na zona directeur artistique nanga na président ba mannequin ya Fashion Miracle. Non, ya yo penza tout un bureau. Tout au roman nango. Pesa lilo bana manager pe directeur artistique yebisanga ozora musala ngondengeni. Bon, merci beaucoup maman pour la question. Mon musalango on est artiste vraiment donc styliste. Donc mais nabi ko tongate. De le ça ba art. Voilà, parce que le pèse ça ba art, dessiner art. Na ko dessiner modèle, mo na pesi artiste atongi yango. De na ko pesa donc eloko moko be forme na bité eloko to tongango boye salango boye pour pesa bien. Mais tant que otongango et vend bien de artistique ma parlant yango wana de yango qui artiste na yango wana de na o sala na o dessiner de na o pesa modèle donc on a pesa modèle mon a pesa yango forme na c'est artiste est-ce que ko bete eloko boye artiste bien ate no ko dessiner yango ah to sala ngonde na bo ça va na o betango a betango de to pesa forme eloko de yango de modéliste de directeur artistique de artiste qui est artiste donc dessiner loko de na manager pe maison bala moko na manager ye moko omoni na zana sona na ba cliente oui pourquoi sona na ba cliente parce que azana directeur artistique na ye ana manager na ye oh tout le temps ce client ye na eloko na kata maison ah eloko ekoti journée ekoti lelo bon mutona bien ozongo journée ozongo vendredi donc ngala ingai na ressent l'effort que l'on a déjà jeudi na poko émissile là. Pourquoi on s'en est pas sans maison et qui n'est pas bête de muto kokaka azate. À cause de bloc belé à cause de bloc belé autant que nous sommes sous 20 bilamba. Et c'est bien c'est 20 bilamba c'est mon auto stopper non pas stopper pareil mo. Te maman Mikolo tout un programme moko ti de to lo bati le 25 de to ko zo sous bilamba mususu. De bilambe comme belé de oyo tout faut libérer moko de yango moni qui directeur na yango wana. Donc vous avez un rôle nene au jouer dans carte Fashion Miracle. Vraiment yango mona moyen na carte Fashion Miracle client au soin ça artiste ezate au soin ça ataba ba fille na so batongaka na kati ezate pas nini to chamo ordre mombo de fou mutazo eloko na e na temps convenable. Si par là, excusez, si par là na ba non directeur artistique. Je dis le travail qu'il lui tentait de faire. Et ça pour na aider maison. Pas seulement là. Il pas se retrouver dans makambo. On a pas se retrouver dans makambo. Je dis er to sala ensemble et ça pour to aboutir na loko moko ya mala. Ya munene. Rona yango na. Amone ko kota na ngope boye. Ah tekala ko bosana nga. Na ngabe mutwa na bosani. Ah directeur ya singa artiste bosana ki plawana. Ezabo. Donc er retourner question que non monate oyoka pété. Il est directeur artistique. Un rôle moko important. Je dis ce qui écoute azate mon on dit moi ba mon gati. Na rozo na zu mais na wapo sana moko tellement na ningana so na te moko te na ningala ya zala kaka de ya zo sala a opesa nga ba idée te artiste kenne na ngonde bo sala ndango bo yekuta mo ba nga styliste nga ba ne modéliste ah donc na so ya zu ya dessiner plat o mo pe client moko ko pe na plan moko boyo artiste sala boye atenga te ya directeur mais quand on sollicite un directeur il sera sur plat atali pour ça nene atika mutu atala to koma wana to c'est là si quand si c'est le rôle pour permettre ba to comprendre le rôle na ye on se comprend atali mutu abiki non eloko il faut qu'il ne to imposera mutu te mais to proposera mutu oui ah OK siko banda musala na yo oyo elo nini se marka yo makasi na kati ya musala o musala yo markanga makambo ebele markanga na lo maona lo moko etikanga comme souvenir na kati ya musala oyo na bala hein donc so na tolo na dire na sala makambo ngo pona bala e nyaketi ya na biso de présence esprit ba souvenir ezebele eza ebele donc so na bina tanga ngwa mystique na lelo peso ti lobiko ona minute opeka yango pene salanga amote ke ba souvenir ezaka na kanisi oncle nga mala moko alors que souvenir nous n'a raté. Azobon ate sali 10 ans ce combien nous n'a raté. Il faut ça reconnaissant. Ngana za sko reconnaissant par rapport à ngana salaka. Je dis ils ont répondre, ils ont facilité, peso pesanga que non na c'est un peu coffrer chemin na ndenge mosusu. Na bande ko leka quelque part na moni maison mo na ba modèle mo kitoko en tout cas et attira kinga. Au moins biso ba basi to sala mingi attirer na mode. Sikoyo na bi
eloko penza est-ce que fashion miracle ko betelanga pe loko boye za moins compliqué modèle ango mais so na ye nango pa na est-ce que simba na za déçu te au moins so romoni ezalaka nango ne bato batambolaka bamoni yango mpe apprécie yango soko ye nango yo ozotambola kutu bilo mosu eza moto ya mosika atinga oka na système photo kaka osomona yo kutu osomona ta okotrousa yango mpe boye balusi yango nano mpe boye otali yango mpe boye epole yango eza ndeni mache yango eza ndeni nini mais onga kopesanga kaka photo boye napesi directeur atieke lera opesa résultat par artiste on se retrouve ti sikoyo nalobi mpona baoyo bazala mosika mboka neti ba Monique Mukazi atindi elamba ou bien alobi atindika mbongo alobi fashion miracle salela ngelo mo boy omona ye nanu te na atindi na photo na ye omoni ka photo osalela ye elamba sans mesure mais ebimi ekoki pe net. C'est ça mon travail. Nana masalanga moko na minute wana Paris ingénieur Bob Mabat apasa azala ni so azala ngo besoin asala ngasi o artiste zo photo mususu ape na Luanda Trésor Mapele oso ba yepa benga ka artiste donc cela veut dire quoi ceux qui ont musika obi que non na sala signe pas artiste on peut singa ka ta ninga to yoka no kaka que non tête sala ngonde boy dire ça la 2 jours 4 jours 5 jours na ta que mutwa uzoa so tina kina tinga on agence na osala mon travail est ça que non na sanctifier ce koyo ba client nanga nde musala nga na benga mina ngo yango wana veut dire ceux qui osala besoin la sanctifier yaka na osala petit ah poto mona pe mingi ah et effectivement tout ça est belé yango ne er to bané makamna ceux que non ba maître baza ebé ozomona ngana za artiste et ça la moi bien sûr pour y penza et ça la pe kitoko nele c'est quoi le problème mingi se poser na batoni naza cliente neti ngai patience kondo le cliente na ye na modèle naza na taille naza nango na pesio modèle nanga pe taille na e pe elamba nanga otongela pa sikoyo na ebité il faut yeba pe ke mutu na mutu aza na taille na ye pe modèle na modèle ezala na ndenge na ndenge na soki omoni ke modèle wana ecorrespondre na mutu wana te mais ya ye na modèle wana opesaka pe conseil ke oyo te nga na proposer oyo to osalaka oyo ya ye nango l'essentiel ka osalela te omoni par rapport à bataille mutu akoyana elamba taille onga na nango eza taille oyo directeur ana nango te eza taille oyo maestro ana nango te ozokopona soki aye na modèle abisino artiste nana mposa osalanga plano yana si mosala directeur yango atali nano mpona kutaka ta bino dernièrement awa tozwa kaya ya bamarie mobo basala dot na bango bayaki na modèle moko ntango natalika modèle wana sekai mpena en tout cas balimbisa ngai mpasi bazata mosu baolanda biso nasekaki ngai bi en tout cas yo ngobala mama yo ngobala na elambo en tout cas elambo esimba yo te na ndenge te ondie bonéglige libala na bino topropose ba modèle ntango balati yango nde toloba boye la même modèle wana ezwi baclient misato lisusu oyo euti kaka na famille na bango sango eke apartir kaka ngai nabisaki ye nabi artiste izomona teke modèle oyo na tantino abinanga yo wa mosala na osi donc naese mama tala zwa livre nani kaye nani revi na biso ozwi revi tonakisasa topropose oyo papa olata oyo ta tobeteli bango yango ensemble nayebisi yo lelo nde toloba boye grande sœur na ye ya fille wana aotongisa yango cousine na ye mosusu aotongisa yango donc tozwi 3 clients na modèle moko wana mpo nini mpo ezalaki tellement bien oyo biso toproposaki comprendre donc wana mpona répondre kaka na question wana ma patience nakocompléter le mot par rapport à bataille ozolobela wana omonilere mpe sere wana ayaki bazalaka déjà na bataille na bango il faut préciser yango baa na bataille na bango ezaka bafaçon ya korépondre na baquestion na yo baa na bataille na bango bazoya obo baoselama te tellement moto oyo amemaki ye na fashion miracle ayebi bulo ayebi non pas artiste apla ya bien ezalaka bazoya ondire bato baoselama te mais ye moko mokolo makambo ondire bazoepose bayebi na modele te oyo nde fosala oyo nde fosala directeur atali aza siko tosala nini tolinga mimi koloba te toproposaka nano topropose nano erceque tosali sute nango ezala nde na ba wana oboya wana oyo te bamaître wana nde tellement tozala motema makasi biso bakongole tozala motema makasi tolingana tozala na facilité wana te aondima moninga tonoke pla oyo ebetami
bato wana oboya ba yesu na façon mususu il faut c'est la biso kaka na forme mususu mais modèle wana kaka parce que taille ya sero nga na sela ki plat na bataille wana oboya nga wana bataille différent c'est pas dit que quand na sela ki ne non c'est la sero wana azo susu ozomona petit mutu nyonso wana taille ce qui ne ezala na zaboye soko ye na robeta atoza bourreau na robeta nene oza elonga taille na ils ont dit docteur docteur a soigner bato ozomona a occuper maladie à moi qui va catégorie makambo ezala mais dis sur opération ninga sika que non mutu akosala ngo c'est un peu ça. Jacques, conseiller vestimentaire ya Fally Ipupa par exemple topé ya pasteur moko ya renommé munene na kati ya mboko et ça la ondengeni au moins que kolatisa mutu eza charge mobimba oyo ozwi abeba abonga eza na charge na yo est-ce que okosala yango yango na obaki na oprésenter nga obaki no styliste modéliste nga na soki compléter pe habillé comprendre je dis na lati ça so na bino ba no patana ba pasteur o ba de renommé na minute dans ce événement moko munene rendez-vous moi munene ayebi ke charge na ngeza pa Jacques esime bonga ebeba kaka yo soki alingi abima liboso ya bato loba yo loba so yo lobi te obima te. Est-ce que tu as plus d'informations? Et alors mutu moko za pembeni ya président moko ya Sénat ne tout ça là là na c'est la pla alinga te bato baye ba kaya shinga ozomona je dis na salle eloko yango na bimisi yango era koma na classe haute wana na bengela ngo bongo ba omona onje lo mo za prêt à porter ba onzi mapete que on a fait ça ici et yaka apesa nga confiance mais ça nga non alinga te na exposer yo nga ba découvrir na ba comprendre je dis ce qui le lobby que non n'a besoin de la table un mari a pesé confiance à ça la coutume veut dire que azoza c'est certain que non elo seulement on a nité pasteur a pesé na plan na salle pour nité ozo pata ba musicien ozo pata wana ba pesé na confiance à ça na pata musicien tout ça on est pas solo au moins que ça est important donc nene lancer l'émission bo ya za informer ce que ça qui informer na bo no ta musicien te na la tsarai tala homme politicien mo na la tsarai tala pasteur te na la tsarai et au comment et c'est comme là aussi bando banda métier na o pour client bazan ba caractère ndenge na ndenge so na lobi ki na silika te wana na mikosi omoni mutu normalement mutu aza normal aza na ba avaria omoni era mo za pe oseki era mo so ba client mutu ba client na ba client musule ba yake pa nga ba ngo so rande mo kote. Je suis pas parfait. C'est un truc qui n'a pas parfait. On a été, ça va rien. On peut pas contreter à la gare. Que mon taillé peut boyer. D'après ça qui peut programme. Pour être manager Azali, mais moi mon boulot peut ça les marques. Mon tapé ça programme. Mon tapé ça va rendez-vous dans la maison et dans la directeur artiste. On se revoit. Mais er moi boyer peut moi pas contretemps peut ça malgré directeur artistique Azali. Ezalaka. Ezalaka nango. On veut que toi la Congo. On peut se faire mon programme que nous y a lundi. Exemple pour bêtise. Ouais. Elle m'a fait un groupe na biso pe exige. On s'en me vote un technicien on a bongisa groupe on est ça la l'état super des jours. Mais tu peux ça que mutu mo rendez-vous que non, il y a mardi, il y a mercredi on récupérer plan. Et razo ya boy azu en hôtel. On se va chercher clair bongo. Ba to so ba comprendre na ba fréquenter nga. Ba zo radia ci ba te. Il y a ça logique. Ba mususu ba fréquenter nga tenela ba yaka. Et mo so mo réponse pe si boy ba o quoi te. C'est un peu ça. Mais en dehors, il y a un modèle nyonso salaka. Pe kotonga. Couture eza art, ndenge yo moko uti koloba. Couture pe eza créativité. Siko fashion miracle pe asi a créer mon modèle moko propre ya yemoko. Eza. N'expliquer pour comprendre. À un moment donné on mona que non ba fille bana ba tunanga ba olekana na tika na obenga masolo ce n'est que le début ozo comprendre makamo asika yo ya o ezaka que no porte ouverte ozo comprendre eza on brisque là on peut faire une invitation talarati na moni cordon na moni no te cordon mutunanga na moni so mutunanga na sima caméra on a deni mutunanga ozo comprendre na décevoir bango te na ngana ya te ozo comprendre ndenge te ko na boya te na bite tika na invitation pe sala moi bien mais yo za ko sa renommé te. C'est ce que moi j'ai besoin. Bon, tika toloba. On moni
oh ngai c'est là comment pata ça la mystique ça va pas oh fongo mate fongo ma ils ont dit la moni ancien nga moko boye alataka fort na lingare makasi yeso ga lati au senti que non les autres respecter elamba pe respecter les autres parce que ça moko pe les autres respecter elamba te elamba pe ils respecter les autres te. Il y a un artiste, c'est quelqu'un qui fait habiller quelqu'un en discipline. Je dis quoi, ceux qui ont mon appel sur la molata. D'abord il faut se discipliner avant de continuer on a corona. So autant mon la son nini, so lati forme nanga et puis sur ma forme juste autant bola. Et là ça se comprend. Na lati ça ba ancien, na lati ça ba pasteur, na lati ça ba musicien, na lati ça ba homme politicien. Na donc si quand la répondre bien, na lati ça, na zo lati ça peut na lati ça. Ok. Mais ato boy kotanga ba kombo alatisa batu minene. Sikoyo na ngina mona to mona na présentation ya ba modèle oyo sala. Bon, tozo talango mais avant que to talango nako annexer le romoko na roloba bo. Que on a sali eza no mo brisque. Les bo pesa une invitation. Oui. Ah directeur. Ouais. Maestro Aebi. Pour nous maestro à passe, pour nous appeler directeur au moment boya mystique. Mais tellement à sa disposition maison, je demande à les gens ont pas extrait. On est là bon moment on a la ministre. Au bateau ba hôtel on a ministre. Les gens ont juste extrait. Je dis so romoni na bana odeta moni cloud. Ezabo. Ba musu ba hôtel on bi ah loko ezala déjà. Mais artiste, c'est bon ta pantalon là tu vas pas mon até. Tom musu ba ta pantalon après ta. Oh. Mais faut expliquer parce que pantalon on a lati nini veste on a lati à part ka chemise. Donnez à part ka chemise. Veste on a pantalon fashion miracle. Po tom su bato bamona ke ba ka oyo nde ba preta. Po nzoto nde et simbi susu elamba simbi susu nzoto. Et salima bien. Et ça est bien. On va donc elamba nzoto et que parce que taille si mesi dona tellement ba tongo nzoto na ngai. Et la veste maboko nini. Ici le son bigara na ville. Bato baso ndima te. O tisi oyo et ala kana ngo. Mais yo soma on a jobu n'est-ce pas? Ouais. O pe on a jobu. Na tisi na na ya na tisi ko ya na ngo. So ki mboka na biso na ba société textile. Ya ba tisi penzo mo ke no tisi bimi. Ah, o ça la confusion. Oui. Pota tisi kitoko, mais veste ça ba betsa ngo buton. Maestro. Amoni ma plat. O comment on dirait moi simplement roboyer. Mais c'est tout une devoir hein. Ozo ba nyoso saka no avant que on a siko baninga bazolinga kolata ba sero bazolinga kolakisa bino ka bana ka 4 so tali pe na somo ke no o peso tala ke no artiste kakati. Oui, alors sans plus tarder soufflons directement au défilé de mode. Il y a présentation, il y a un modèle Oyo Fashion Miracle à créer et nous revenons juste après. C'était impossible pour moi. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Moi qui passais toutes mes nuits à me lamenter, j'ai vu soudainement sa main transformer celle que j'étais. Il m'a étonné, il m'a épaté, émerveillé, chamboulé. Il a conquis mon cœur, il m'a justifié, il m'a relevé. Je suis en lui, il est en moi, mes jours sont heureux. En lui, je vis des jours heureux. Mon passé est effacé, j'avance vers ma destinée. En route vers un nouveau départ. Je vis des jours heureux. Mon passé est effacé, j'avance vers ma destinée. En route vers un nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. People that to me say, nah, be possible. But no can see, they were sit down, they judge. I used to spend, man, I just be wondering. Until his and just came in and all of that.
He better my bread, sugar my tea. See how his love me to me, make me fall in love. He better my bread, sugar my tea. See how his love me to me, make me fall in love. Mon passé est effacé, j'avance vers ma destinée. On reverra le nouveau départ. Je vis des jours heureux. Mon passé est effacé, j'avance vers ma destinée. On reverra le nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. wana touti komona mosala kitoko oyo Jacques Fashion Miracle aza koabattre kati na RDC, plus précisément na kati ya Kinshasa la capitale. Namoni ba demoiselle kitoko na bilamba kitoko balati bauti ko défiler a baza pe kaka ya Fashion Miracle. Yango nako répondre kala mukuse ke baza Fashion Miracle. Omoni on dirait yo ba komote fonga na pesa ngo ba komo. Oui, ko pesa moko. Omoni nako banana mona ngali boso Cynthia. Oui. Omoni lo galati. Omoni pe na taille na ye. Na opesa ngo ba komote. Oui. Ezala ba kombo ba forme. Ezala kanango. Menga na bakisi ko armo bona kati. Omoni. Mais dis soki otali yango bien. Ba baza na même domaine nga. Ba ebelo na luba. Oui. Aussi déborer lo galati. Pour nga sala ngo na forme mususu. Mais na sala ngo abo. Oui. Pour na oboya ke monsieur le gala. Oui. Déborer la tilo mo roza na ope sala ngo prédote. O lati na ope. O za ope soirée mo bola ko ke na ope. Oui. Aux on dirait Fatou lo galati. Kati, c'est ça le nom hein? Kati. Kati la tilo mo boy classe. Aux avons rendez-vous mo boy dans ce na. Ouais, ya on a l'obiti. Aux yeux na nga Yvonne. Et responsable na ko sala ngo. Reprendre bo ba respecter accord na bango. Au lieu soit na panza ce qui nini abeti moi hein moi le mo bien se retrouver dans l'église à qui na rendez-vous mo peut-être na et pas mais c'est à cause de rendez-vous na ministre mo so par là alati wana alati que non oyo gandam. C'est quoi mosala kitoko oyo zo abattre na kati ya Kinshasa. Mais tokoki koniye peut-être que ba difficulté zali. Ba difficulté ni oyo kutana nango na métier na. Ba difficulté na kutana nango so na organiser bien. Oyo biseli na bandaka. Oui. Pour la oyeba ba yo ezala jete. C'est là ba difficulté na pe na mona. D'abord pour la oyeba ngona. Oyeba na mte. Oyeba ngona. Pour la oyeba ngo il y a toute une difficulté. Tellement présence esprit ezala ki bonzambe moko peza na kati nanga. Ils appellent deux moko nzamba tia na kati nanga. Il y a rappelé moi difficulté. Au moins na so ba difficulté les difficultés monsieur cause à personnel. Difficulté monsieur aux la place on a travail ba client ezalaka donc notre vivre difficulté là mais cette difficulté dérangeant moral nanga pe le lo comme moi bien et dérangeant pe ezalaka non na perfectionner le suna musala ngo mais au perfectionner musala ngo ndenge kasi nde na boyeti basa baloba ndeni mwana ya roboti ye azana 1 mois 2 semaines akomi 3 mois 4 mois angulu mono ezalaka netinga nazaye bote so ça peut ba bébeti to no bata bibla mbaba ninga mais lelo kino te to kola nanu to komi ko sape abiso male mais to lati neti lelo pe aso président Edi Diso me bisika Olanda alobi que musala kitoko Fashion Miracle au sala bo ngana okosa nini pona ye po musala ngwe kendeli susu davantage boso na osanga pe er mo on dirait aide hein mon biso to kosoma penza weza ya biso te souci na weza ke non soki congolais mo ga jouer la malanga alati etikala kana kati na yeke ala takabila mana biso toza ebele ezakanga moko te ba musu bazali to kozana l'esprit wana ya kokosome o eza ya biso vous voyez que non ba musu pe étranger ba wana kosome ya biso d'abord soki biso moko to kosome ya biso esenga ba étranger ba wana kosome ya biso mais nous voulons trop et nous voulons aussi beaucoup ya kosome ka ba étranger. Oui, pour Nayango, par là, je peux dire vision Ninyozala, pour na musala no. Vision ça que ne loin. Na opata comme on ba Chanel ba sala ba komoti. Ya na posa Fashion Miracle pe ça. Le besoin mon quoi. Oui. Ozomona.
donc tokende musika mutu jamais asala makambo na ye po asukaka place ya ali omoni jamais ata lelo osala makambo ya mona ngo ya media ozala besoin po s'éclater lelo pe on tali ba revue peza au directeur artistique ale mwaka ba komona que no directeur aza peza impeccable ba komi ko apprécier ba komi ko apprécier pe na ba maison mususu ndenge maestro zaka ya fashion miracle te apaza ma pona zoyer na le mystique mais andima on no tika ce qu'on a appelé que no représentant ya ba bandeke ya fashion miracle. Parlant na okolo ozala pe na idole pona okotangi Chanel nani mutu nyonso azala na mutu mobo o appréciaka na métier o ya salaka o azala okola prédécesseur na ye. Bon idole na koloba idole na onde nzambe moko ka yeme ipo yendelo yemo onde idole parce que na pesa d'abord présence esprit pour na sala boulot ozopon ya on a tu pata pe bato ko ba Chanel Bazé belé. On collabore avec na bato mususu. Na collabore na bato belé, na collabore maître na John. Moi na bengi maître John, na collabore maître na ba Junior, ba maître na ba do, hein, omoni. Naza mutu ko senga pe R moko bege no. Ni di maître son série. Maître tailleur son. O qui comme son série maître tailleur. OK. Vous avez collaboré avec là. To komi presque na suka ya émission na biso bo promotion. Mais elo nini o Jacques Fashion Miracle te wana to sima to kena na Hervé Maestro ayebisa biso elo nini ya monaka nyoso ka okokolo ba par rapport ya Fashion Miracle. En tout cas merci beaucoup mon journaliste pour la parole au Pessingai. Ngai naza na ngai mannequin à travers na ba tebele mais tellement na ba qui invitation Fashion Miracle. Avec Fonaya, on a travaillé, on a travaillé. Donc, la Fashion Miracle, le modèle est belé, le style est belé. Donc, là, tu as dit que quand nous avons commencé à la tête, tu as dit que finalement, on a la tête le col. Donc, quand vraiment la Fashion Miracle, Moussala, tu as le belé. Donc, on a monté dans la pêche, on a belé, bazar, on a Mikili, tu fais au Jamba, la pêche, le de Panama, Chichokilia. La pêche pe na bino to zabino na plateau ba mbote bela en tout cas merci beaucoup. Na tala maman patience na osenga ya za maneke hein wana pe na osepe la beta mo art mo go lisusu hein akotika biso na minute mo ba kena no a changer c'est bon au sala yango mais moi liloba ya suka et pas le manager et directeur artistique Alain Mwaka. Merci beaucoup maman. Na sepela trop do na sepeli na émission ne bozi sauf brisque. Donc tu as écouté ma musique au stade de Duga Oba, auto qui est bon. Bon, tout qui a tout qui n'est qu'une invitation bon. Et on te qui t'invite qu'on réponde à une invitation en tout cas à CPL à trop, à CPL l'émission les Toko. Donc maman vraiment ont posé la question non très bien. Donc dans CPL vraiment donc na habité bateau ba hôtel sur le monde entier on peut s'emboter na Give Muchita, Serge Kalemat, na pesi Herodens Mengi, na pesi Mbote. Jacques Kassa, na pesi Jacques Kassa na Paris, na pesi Guilain Kassa, na pesi Chikosita, Abdul Mbouma, Papi Botelo, na Guilain Loyenga, na pesi Batumbote, na tout là na bandal tout, na pesi Bambote donc quand tu dois sang Fashion Miracle na salon de coiffure mon le souci mampanti. De tout ça sko ba art kaka. De tout ça système il y a ba art kaka. Salon Alain Mwaka G1 Salon Alain Mwaka G1 na Fashion Miracle. De nous sommes balés à Sco en collaboration. De Batman na bilo mususu to ko exposer de babilo on est à Sco place sous ya ko exposer babilamba na biso dans sala to exposer na salon pour les salon mon nene salon moi kitoko comme on Alain Mwaka G1. Donc en tout cas c'est pas le tout il y a trop de bravo l'artiste bravo l'artiste. Les papa mba na lo papa mba bravo l'artiste talani na lati. Donc il a mbaye si fin to endima. Fashion Miracle eloko nini o zelaki patience ikondola tout na yo pour émission atuni yote mais ozalaki ko tenir penza o loba yango. Na ozela tout na adresse à maison place ali. Oui. Pourquoi na renommé maison na Fashion Miracle?
non s'attendre na ba question na me poser te malheureusement nyonso oyo kikenga na poser to za na posa na poser maloba mboka wa na opesa adresse ya Fashion Miracle te a directeur opesa adresse na numéro ya contact. OK bon na pourquoi Fashion Miracle na ça c'est émission pour te ça que na boka mwana Miracle Fashion Miracle ya alliance ozo bon na mama na bango nana mosi digate bana chérie ala chérie to pa ça na beaucoup to ya passer so ka ya ko dega ya no Fashion Miracle petit fond to rani beso na Miracle on masala ba présence esprit ya aro esanini et ala ma question no c'est la ngona ti na on se pela opportunité ya bango na on se pela directeur appelle ça adresse à lui na numéro de téléphone ya yé directeur na simara na pesa numéro nanga oyo ko sa ki no soko bengi numéro tika na pesa ngo numéro za na facile pour na roza Fashion Miracle ngo 00243 ndenge za la ka pour na code mboka na biso 89 53 53 548 pour na meilleure compréhension na robanela 00243 89 53 53 548 directeur pesa adresse. Merci beaucoup. Moni Fashion Miracle za wapi? So oti bakota mbinza ozi bandal chibangu okitina chibangu omoni juste Michael Michael cosmétique yaki comme qui supermarché Michael okitina supermarché Michael okatisi na ngambo so oti na video so ko oti na mbinza ka okati na ngambo kotika couloir wana do première avenue ka Nzobe na coin wana au mona Fashion Miracle so ko tipa kota Victoire okitika na Michael kaka dozui bandal chibangu okitina Michael okitina so okatika Prince donc ka okitina Michael okatika tout droit première avenue ka avenue Nzobe au mona wana eza na bâtiment ya Sebeko donc eza place au Bungate numéro na ngai tant que manager ezali 089 75 00 679. OK, merci à vous. Merci beaucoup. Na zone dimisama que ezamba liboso mais ezala ya sukate pour boleka isusu na plateau na biso ya beau promotion. Maman patience. Na oki directeur a boaki moi 2 personnes. Mais yo pe boaka ya yo. Okipe moi ba boaki. Ya kati pe ya libande sala bien. Na bandina no pa ya yemoko. Moto apesa ya moko pe azara pe artiste. Et moi ça va pas na bimana tongo boy apesa pe fort. Ate papa ya kabo ene. Mama kita Sarah Bosso. Apesa moto na musika. Donc il est quelque part un directeur artistique. Il est tellement rapide. Oh, wana za ya parler. Pour avoir qu'il n'a sa paraître libanda, il faut d'abord y apprécier. OK. Apesa moto ma Sarah na pesi difan tout dans Miracle. Na pesi difan tout dans Alliance parce que na difan tout. Na pesi ingénieur Mabata. Depuis Paris Mbote, na pesi vient nga pire vient nga. Ozawe mo beso ki ke moi bani ndenge zalaka na bengaka amosimbayo. Mote ki bato to betsa ba forme. Et na kanga misu so na kaze pa bina pa chopana. Dia asali. Na pesi mote baza mo ebele. So na bina pesa na ko bosana na ko zana ingrate. Na ko boka masa na linga mingi. Aola na na minicho. Oui. Don dembo. Na pesi mote. OK, merci beaucoup. Tout le monde a nimbala ya sima. To komi déjà na suka émission na biso, mais na ko fixa bon moté so na pesi ba mbote na ba o ya biso te. Là na moni oncle Diangi motema ya maman Ariette Lolia, maman na Oracle. Mbote lisusu na paterbe ya na kati ya Luanda. Na bosani te ko bloki boule na kati ya USA. Ba mbote na o yango wana en tout cas na bosani pe lisusu te Elliot Lumbu. Na kati ya Philadelphia pe Papi Mukonde na Paris wana na moni lisusu Lorenzo Kibanda na kati ya Paris pe kaka lisusu na moni maman Florence Bandu na kati ya Paris. En tout cas yo pe na okobosa na mbote na ote joyeux Noël à vous. Mbote na maman Élisée Tiswe Mempilu, maman ya Denis Tiswe Menkumbu et puis Eric Ntinunu Pointro. Docteur Kapoy, ce Kapoy, comment nous avons passé, mais il y a un bon oui. Na bosani batumo fona bo. Oui, on a suka. On fait ça au lilo. Boyanda ko baturu sana bango na. OK. Na fashion. OK. Baza. OK, ouais. Ba ene le loté parce que OK, moi rapide. Na moni joli mafuta. A kitoko ya osakara. OK. Na moni mama joli.
bah joli mibale. Quand on dit joli, veut dire bah kitoko. Mais artiste Obosani Gypsy Villa. Ah non c'est Gypsy Villa. On appelle mutunanga. Veut dire aussi joli, aussi maman jolie. Ouais. Aussi Rebecca. C'est la boîte qui est comme un mystique. La boîte. On a maintenant on ça comme Cynthia. Mais là-bas comme on sous la maison. Ouais. Ok. Ok. Bon, merci beaucoup. Wana na moni susu MM Monique Mukazi na kati ya Toronto pe Mampo Visa ma vie na kati ya Belgique. Bambote na bino, merci na bino nyonso ba internet o boza connecté www.potestv.com. Nakoki kosoki sa boité sans pour autant qu'on fait ça. Merci na équipe technique mobimba ya Potest TV wana moni na sima caméra pe technicien munene Denis Bouene en tout cas coup de chapeau msala kitoko na moni cordon Noël Tantou et puis mon manager le big manager Ado Panzu Bisiko Zali mbote na yo na pesi ba meilleur vœu na bino nyonso bozolandanga na pesi merci pe meilleur vœu à ma famille la famille Zikondolo bambote na bino pe meilleur vœu na bino pe meilleur vœu na tout le monde au hasard connecté sur www.potesttv.com. On se revoit à la prochaine.